Lelo toyeli bino Naomi Ngolela. En tout cas, bozalaki ebele ou bobandaki kotunanga à propos ya Naomi Ngolela. Bozalaki ebele ou bokomelaki ngai Naomi Ngolela zo monana te, Naomi Ngolela zo jouer te, bozalaki vraiment ebele oyo bokomelaki ngai. Alors, il botelwa asali bino ba recherche akeko lukela bino Naomi Ngolela. Naomi Ngolela ye yo bomoni liboso na bino. Alors, lelo tokolobela likambo ya Naomi Ngolela. En tout cas, avant que na banda koloba bino mo bozo mona déjà Naomi Ngolela ye wana aza na zemi ya munene déjà. Alors, lelo toyeto solola moke likambo ya Naomi Ngolela. Alors, bienvenue chez Iti Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà et dépendra kaka na air oyo okolanda émission na biso. Bandero nanga so ezambala nu ya liboso otombe na chaîne na biso kande to ebisara bino, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et ça la malamu mingi ya boyebi déjà na rythme ya partager, boyebi déjà na rythme ya abonnez-vous ya ko s'abonner pe ya ko aimer ba vidéo na biso ezalaka vraiment kitoko mingi. Bandeko lelo na elibino Naomi Ngolela. Ezaki na bate belo ba komela biso même na ba commentaire so toti ba vidéo ba Davina ba bazo komela biso irse botelwa lukela biso pe Naomi Ngolela. Alors tozoki mwa temps ya koluka boyebi tolingara mingi toya na makambo oyo ezali bongo vérité. Alors tolingara teto ya kokosa bino, tolingara teto ke kozwaka ba news mo wepote ya kokosa bino, tolingara mingi to ke to lukela bino ba news na source pour que toyela rabino. Alors batonyo so ba ibisa kinga ina lukela bango Naomi Ngolela, Naomi Ngolela yeyo liboso na bino bozo mona ye déjà bien aza na zemi na ye. Ajouaka na ye partout, ajouaka na Bellevue TV, ajouaka pepa bande comme ceux qui ba bengi. En tout cas Naomi Ngolela c'est la qualité. Donc ajouaka kitoko, ayebi ko jouer, ayebi ko incarner rôle, ayebi ko kota pena na kati ya rôle, surtout na linga ming so batie couple na Ada Ilunga. En tout cas, ils appellent wow. Donc, bah jouaka très kitoko Naomi Ngolela jouaka bien makasi. Aye, bien tabati couple na bobo, tabati en tout cas et simbaka vraiment. Et simba makasi. Alors, pour nous informer bino que ezali mwana na ya liboso te po batumi ba kotuna est-ce que Naomi Ngolela abota déjà to abota te, Naomi Ngolela abala to abala te, Naomi Ngolela batu ba kotunanga ba question ebele. Alors vidéo on a teli bino, photo on a teli bino ezali bébé ya liboso te et pas ya comédienne na biso Naomi Ngolela. Batebele na moni ba commentaire na page ya Naomi Ngolela, batebele batuni Naomi Ngolela pourquoi au plier zemi na yo, est-ce que oboti tote po boyebi biso ka ba africain ndenge zalara toyaka ko plier na nous imiter ce qui mutu aboti te preuve ne que to moni ngo na coquette sasa to uti ko mona makoko a plier ki zemi na ye bakanga ki ba photo zemi kuta zaki mwa mukie bakanga ki ba photo et muto zaki ba photo na a plier ki yango na internet. Mais après ça to yo ko mona ba retourni o epesi coquette sasa to moni comment batu ba fingie comment bato bata motema malamu ba o bazaka motema malamu ba pesi conseil mais bato bazaka pe motema malamu te ba o ba message na ofinga to moni pe ba fingi alors epesa ki malamu mingi te. Et là au monde on yebisa bino lelo et pas Iti Botelwa TV. Et là au monde on yebisa bino pour bo retenir ezakaka mutu na mutu asala makambo selon choix na ye. Lelo to koma omona ka bandoki. Lelo to ya kaka bandoki ko plibiete omoni oza zemi bomba bandoki ba okota bien sûr Bible lobi mi batela ponzamba lola pe asani abatela yo. Mais biso ba kinwa biso ba congolais biso ba noir to lingaka ko mona ka bandoki liboso. Tolingaka komona bandoki po quand tomona bandoki po ba mabota na biso pe ezaka mabe po ba famille na biso pe ezaka bien te po ba entourage na biso pe ezaka bien te ngo bomonaka congolais tout noir nyonso africain donc on a baka ba noir ceux qui azana zemi na ye omona azo protéger bébé na ye azo bomba zemi na ye bien batwaye bateke azana zemi internet ba bananu te kazana zemi ti jusqu'à ce que akobota après bombi pe bébé na ye. Batuming ba joua bongo mais kotala ba star na biso en tout cas
e tonaka biso te so tomoni star moko azwi zemi aplibie photo bébé ya zemi na ye aplibie photo grossesse na ye aplibie yango so asali ba video atie na TikTok lolenge tomoni Naomi Ngolela atie ba video na ye tozalaka etone te po na yango elo mona ya liboso toyeba baza ba star Naomi Ngolela a star Coquette Sasa a star. Donc le lot tabazi tout le monde a Nigeria na ibsa rabinoe. Ba Nigeria ba joua kana zemi ya solo. Ana zemine ya solo à l'équipe internet a ko jouer na yazo jouer na théâtre ne ka normal mais azana zemine ya solo. Tout le monde a rango ba ya ba jouak. Donc pour na ibsa bino ke aza star ata la kisi zemina ye. Yemoko ayebi e place nini o ya bomba men na mabondeli. Ye moko ayebi poto mona atan muta laksa zemi ba komba e yaka su ebele de koma parci par là bitumbe yaka ebele mais bango ba star ba pona de via ya internet do ba pona déjà via TV ba pona via visibilité donc de ba pona via visibilité ata aye ala kisi zemi na ye ata aye ala kisi libumu na ye ata longoli na uto mona vidéo moko mususu alongola tomboli kute lamba wana j'espère que zaki ya première grossesse na ye ezaki ya mwa na ye liboso Naomi Ngolela tombola ki penze lamba ala kisi pena libumu na ye alors aza libre et osala oyo ye amoni asala lelo tobeti maboko po tozaki ebele tobandaki komituna nazomona na te est-ce que balongoli ye na bateatre est-ce que Naomi Ngolela akobanda jouer lisu te atiki na ye théâtre to ndenge nini tozaki ebele ya komituna soki Naomi Ngolela atiki théâtre alors grâce na ye moko asali eke toyebaki atiki théâtre te bafani na nyonso bozala na kimia Naomi Ngolela atiki théâtre na ye te eza kaka ke aza na zemi azwi mwa congé na ye yango wana tobandaki komona ye te mais ezalaka te que ceux qui bomoni muta publier vidéo soit ya zemi na ye bokomi ko juger ba mama ba papa même bible yango moko le bine juger point ce que to ko juger Naomi Ngolela pourquoi pour Naomi Ngolela za bébé te Naomi Ngolela bota milelo te a mukolo a déjà mama mwana ana mobali ana famille ana basemeki donc aza star ya mboka na biso aza vrai star aza vraiment star ya mboka na biso ayebi nini osala aplibie photo na ye na grossesse na ye aplibie video na ye oui aza star c'est normal bablo mususu biso kande tokomisa yango grave bomoni bablo mususu eza biso ba fan bablo mususu eza biso population de tokomisa bablo mususu grave or bablo ke bele ezaka nango grave te bablo musu otolinga tokomisa grave ezaka nango grave te mais biso ka toyaka kokomisa likambo grave toyaka ko grave likambo lokwa sori loni eza likamba grave te Naomi Ngolela za star lelo soka azwi zemi abimisi zemi na TV eza problème te eza problème te tout le monde ba Beyoncé tout le monde a tout le monde a Rihanna si étape par étape Rihanna kutatambola libumu polele na zemi so za nzema toke shop libumu nezala ka polele o mona étape par étape et ya na internet oui toza différent na bango na yebi ke boloba nanga x botelo koloba boite toza différent na bango batu na batu bana ndenge na ba mindele bana ndenge na mo basela makambo biso pe ba noir toza ndenge na biso tosela ka makambo mais il faut boyeba ke mutu na mutu azaka na choix na ye ndeti ngabo na choix nanga zemi nanga na olakisa te ti na obota pe na publier ba photo nanga ya zemi mais mutu mususu na choix na ye a publié ba photo na ya zemi a sala ba vidéo na zo publier directement bato ba mona na bango ayebi esika atelemeli donc pona ko éviter ba polémique pona ko éviter ba kofinga moko inutile pona ko éviter ba bilo mususu il faut to yebaka ke Naomi Ngolela ayebi esika atelemeli Naomi Ngolela aza mwana mukete aza déjà mukolo mwasi kitoko kande bomune wana aza mukolo tant to mona ka sur scène to santaka maturité. Pour exemple, batebele baya kaka ko commenter bi commenter yo ka mutu sa ko ya ko commenter Naomi Ngolela pena maturité ezate tangu total ka Naomi Ngolela na TV tangu to mona ka façon na ya ko jouer to santaka déjà que aza mature
Donc bato boya komake azana maturité de tant totalaka déjà ba théâtre net tout monde a déjà que Naomi Ngolela azana maturité. Alors elle sait ce qu'elle fait. Aye kande ayebi nini o yazo sala yende ayebi mais good news o biso to yaki ko partager elongo na bino pona batebelo babande ko sentir absence ya Naomi Ngolela. En tout cas ceux qui bat ba sentir absence ya Naomi Ngolela ils a pour ajouera bien. Surtout ming na Bellevue TV ils a batebele ba komela biso comme totaka ba biloko Bellevue TV comme to sala ba analyse ya théâtre comme to taka ba biloko concernant Bellevue kandi to mona batebele bazo komela biso à propos ya Naomi Ngolela. Batu ebele ba komeli biso à propos ya Naomi Ngolela. Alors Naomi Ngolela azali alongwe ba théâtre te azane kaka akotika la pe kolongwa te. De eza musala na ye oye apodanki akotika la kotika musala na ye te. Eza ka ba répondre bomona ka ba zuizemi ba pemi aboti azongi sur scène eza ndemo na biso bato na misala. Tango comme na zemi comme nene moke su musala za to vanjo zu congé jusqu'à ce que obota ozongi ba misala na osalaka. Donc ezaka bongo la famille. Toza na biso te motema mbangu to mituna na biso te to se poser ba question belé te toza la calme. Naomi Ngolela yeyo na zemina ye Naomi Ngolela azana zemina ye azana ye kimia Naomi Ngolela yeyo soki aboti akokita tokomona na biso ke bébé na biso akoya ezaka bongo la famille ba star na biso lelo to mona bakomi kozwa zemi ebele kala mingi te na oyela bino na oyo l'acceptation sous star na bino obolinga mingi moyena tanga kombone no siko ezate na yo l'acceptation star na bino obolinga mingi bomona kaye aleka pe mingi na X Beauté la TV. Alors na zoya ko l'acceptation star na bino ako l'acceptation zemi na ye ako expliquer biso ye moko na koyela bino na X Beauté la TV. Donc po o mona po o ratete ceux ambano liboso côté ceux que zanon abonné na X Beauté la TV c'est le moment ya ko s'abonner donc au s'abonner au cliquer cloche ya notification pour que prochainement tantôt tia ba vidéo na biso et comme la yo directement na téléphone na TV na ordinateur donc partout oyoyo o ko s'abonner et ko comme la yo mbala moko. Donc c'est le moment to mona ki ko ket sa zana zemi le loto ye to moni Naomi Ngolela lobi kuna peto na star na biso mususu o to bombeli bino to la bino kaka directement analyse na ye pe boko découvrir bino moko. Alors eza idée moko ya bien ba star na biso misusu ya mikolo oto yebiti lelo babota te babota te pourquoi balinga ki makambo yango te babandana kotia musala liboso or lelo to mona ba star na biso ba tambola directement na musala na nyonso mbala moko tango sala musala ozo ko associer na nyonso mbala moko nzambe liboso nyose okinango bien ezaka bongo Naomi Ngolela eza mwana liboso te eza mwana ye ya mibali. Donc bato bayaka ofinga ba star na biso bato bayaka commenter pour na ofinga bango. En tout cas la famille s'il vous plaît tozala gentil pour na Naomi Ngolela to finga te ba mafinga na bino na ezala pena malamu mingi net Naomi Ngolela boy asali bino le côté ayeka na olaksa zemina ye mais ezana batebele o ba commenter ba ofinga na si na ucho expliquer bino déjà mutu na mutu yeba ke soki yo o bomba zemina yo posa na yo eza posa ya Naomi Ngolela te bagu na yo eza bagu ya Naomi Ngolela te yango na expliquer bino même ngamoko na ngai sona na zemi na obimisa te na obomba nguna mais ko Naomi Ngolela ye abimis na zemi na public po aza star eza ndenge na ye. Alors boya sous ko poser ba question belé te boya lisu ko finga ete boya lisu ko loba ebele te biso to na photo na Facebook to na photo na YouTube mais soki na TikTok ya Naomi Ngolela au mona ba vidéo ozo circuler o yé moko azo poster na propre page na ye. Alors to yebite ce qui Naomi Ngolela déjà aboti to aboti te wana nde penza to koyi koyela bino lukuta te to koyi koya te pona ko expliquer bino to koyi koya te pona ko yebisa bino makambo oyo biso to yebite. Alors o to yebi pour le moment eza Naomi Ngolela aza nazemi. En tout cas beaucoup de félicitations na star na biso yo o koti na X Beauté la TV tango zo tia j'aime na yo commenter na se pesa Naomi Ngolela ba félicitations en tout cas et osala malamu mingi po to monara eza vraiment facilité ba star ebele ba olingo bota te lelo. C'est pas facile. Ba star na biso ebele balingi ko bota te. Ba star na biso ebele amona ka soka zui zemi à perdre beauté, soka zui zemi à perdre oh Naomi Ngolela o bomo na beauté o aza déjà maman ya mwana si a bota déjà.
abota de ba Davina apo bana combien mais so tali Davina ondima te ke abota. Donc c'est ça ba star na biso ebele lelo ba oboya ko bala ba star na biso ebele lelo ba oboya ko zazemi eza malamu mingi te. Il faut ko profiter tant opportunité et pesameli. Et un star na biso moko tokoya na analyse na awa aboyi libala. En tout cas mobali penza bimi po abala même aboya lobi NON aboyi ndaye. En tout cas eza malamu mingi te. Toyebi na biso bien que libala eza nango fin du monde te. Mais le coup moi si air mo pesa randaka libala. Ate eza nango fin du monde te. Ata o batumi bamvia na bango ko bala te. Mais surtout na ba comédien na biso en tout cas esala bango po atango bali o continuer musa na yo lokwa ba Sylvie Eseka lokwa ba Davina Apwa lokwa ba Naomi Lufwa Kenda esala bien tango za bongo zo continuer musa na o ba Zemi bozo continuer musa na o lokwa ba Naomi Ngolela en tout cas esalaka malamu makasi lokwa ba Ifoku maman sa libala première dame lokwa ba Coquette zo mona baza basa mabala mais bazo continuer ka misana bango en tout cas esalaka kitoko mingi ba comédien na biso tango opportunité epesa melio obala obali na yo tango opportunité epesa melio oboti na yo po en dehors ya musala théâtre en dehors ya théâtre vous avez na famille vous avez na vie mususu oh yo il faut vivre donc on vit qu'une seule fois balobariza kate kete nazo bomba ma po nazo boya kubota po so nazo zemi ba casting no kendeli sute so nazo zemi en tout cas musala nanga e olala bandiko nanga eza bongo te. Eza bongo te tango opportunité pesa meli ozizemi oboti na yo isala malamu mingi. Alors merci na bandeko nyonso o balanda Ixi Botelo TV, merci na bino isika bozali en tout cas opa kotimba liboso na chaîne na biso ceux qui eza vraiment balano liboso otombe na Ixi Botelo TV elo moko ka to senga na yo o s'abonner, o commenter, au partager, au liker et au sala malamu mingi. En tout cas, ba j'aime na bino isalara bien, ba commentaire na bino moi liloba malamu pona Naomi Ngolela et au sala kitoko makasi. Bandeko na o bo sala biso ba remarque na bino to lingara yango mingi mais ce que lingo sala remarque numéro na biso yango na to afficher liboso na bino soki olingi o sala remarque en tout cas ko hésiter te ko komela biso na WhatsApp na biso ko benga biso ko komela biso en tout cas ko hésiter na ote sala remarque na yo tokobongsa musala soki place ya kobongsa ezali tokobongsa soki be place ya ko avancer ezali toko avancer elongo na bino. Merci mingi na bandeko nyonso oyo basala biso confiance bandeko nyonso oyo bazo sala biso ba remarque en tout cas merci mingi nzamba lola a continuer na kopambola pe kobatela bino wana toyaki na analyse na biso ya Naomi Ngolela. En tout cas nous sommes à la fin tokomi na biso na suka ya analyse na biso bandeko nanga soki zamba liboso abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et osala kitoko makasi. Bisous, bye.